Mbote na bino bandeko boza ebele pona ko lamba biso na bandako na bino chaque fois to kuta na bana bino to zaka nesengwa ko solo na bino. Nous sommes sur Télé 7 émission Baye Bakenda Sango lelo to yambi moko ya Baye Bakenda Sango na kombo ya Jean Apokadero bampe mazana bakombo belo yo bato boyebi te bo bengela kaye aza moko ya Baye Baleka na Viva la musique à côté de Papa Wemba Fulangenge kuru yaka lelo za ko évoluer ye mona propre zèle na ye yemoko loba sous la bénédiction de yemoko vieux musée Papa Wemba to solo na ye sur ba voyage na ye studio azali na yango et puis toko chitema moke po na mort ya moko ya ba musicien oyo ba travailler na bango Babel Bokabila ya Jambote to zane senga komona olisisi mbote papi mosengo mbote na baye nyonso bazotala biso et puis mbote na équipe nyonso oyo ezo travailler na biso lelo ya émission Baye Bakenda Sango. Oui tozalaka na esengo okutana na puisque chaque fois to solo la na yo pour émission ozalaka disponible dans empêchement ezali mais au sala ga fort ya kopesa biso espace to solo na yo vraiment bon voyage. En fait voyage to salaki nango d'abord ya Kikwit to kenda ikobeta na stade double stade à Kikwit elle équipe très bien là il fallait to kende bon biso pe bato bandi yango te hein vieux rochero ko to beta 9 jours ya Olympia biso na muta beti 9 te biso to sara na ba moko mi balé mi sato tout ça. Donc là, il fallait que Robeta na Bandoulouville na conférence de gouverneurs du 3 au 7 mai. Ils ont reporté pour le mois prochain, fin du mois ya mars. Alors, tu profites na yango pour te nous finaliser le studio. Mais sauf, na mois ya mars, na rozala na mobembo moko vite fait na okende Paris pour na ça la présentation à la salle ou classe A et bête puis point de presse mais voyage na biso ils ont prévu pour la fin ya mois de mai pour une tournée européenne il y a 3 mois donc calendrier na biso yango fin mois de mai il y a année 2026 to zala na France Belgique Suisse Allemagne nous on a tourné moko il y a 3 mois et puis pour ya kozonga pona ko continuer makambo mosusu. Il y a gens après vivre la musique, il faut évoluer na propre zèle na yo moko. Oui. Combien d'albums? Après vivre la musique, na groupe na moko, classe A, premier album yango yo to utiko silisa Molotoria, premier album na classe A. À part album on a salagi na Viva la musique à la tribune d'honneur mais siko penda avec classe A premier album c'est Molotoria outil aussi là donc sauf imprévu photo soit programme ya producteur na biso JDK décor pour que total peut-être na fin du mois ou bien début à mois prochain donc ça a déjà na sorti album sur le marché donc premier album ils allaient Molotoria na classe A. Mais toujours bimisa Molotoria après Molotoria toza déjà na chantier il y a deuxième album on a topé si titre traité. Est-ce que botala ka misu na sima ndenge botika nda Viva la musique apparemment ezoke na liwa bon Viva ekokufa te parce que ezali état d'esprit Viva la musique ezokufa te pour na vandi bo je suis Viva la musique ni tete Viva la musique ambele bato bayebanga te na monde. Bon, biso tout vive à la musique à Tozali. Sauf peut-être que, bon, au moins, musique, dans la période où nous d'abord, tu commences à difficulté à producteur, Bazalate. Si vous êtes producteur, il vous met sur le marché. Mais si vous êtes producteur, Bazate, tu mets à la bongo. Mais vive, exister. D'ailleurs, l'autre fois, nous avons un concert à vivre à la musique à Tobeta qui n'a espace un jour. Na côté à le côté. Donc, Betaki, ça s'est très bien passé. Viva la musique à Ezali. Et puis, Biso Pende, Tozaka Viva. Donc, vive le coup faté, Tozaka Viva. Hein, papi Mosengo, Tozaka Viva. Quand tu continues à parler, pour que tu aies un site à tournage, on dit non, Mosengo, comme écoute, ma canne c'est un studio. Studio Sili,
Ozo continuer enregistrement et puis ça a combien de chansons? Bon, studio ya Molotoria premier album na biso na classe A et Sili déjà. Bon, ndenge nazalaki awa na bandako kende pona retirer sikoyo matière na ya boutique la producteur akende pona makambo ya ba duplication babiloko mosusu. Donc tout est fini. Album eza ya 11 titres. Donc 10 chansons na générique et ça biso 11 titres. Bastille nini za wana? Bon, Bastille eza mo ebele, charanga ezali, rumba ezali, Jackie rumba ezali, rumba rock ezali, et puis Sebeno ya biso penda ya Seben ezali, viva la musique ezali, viva la musique penda ezali. Wane ko zanga te, so boki nzembo nete ya Gisha Yaba, purement viva. So boki nzembo lokola ya Retour au Bercail, purement Victoria. C'est la raison pour laquelle au mon album te fait un titre ya Monotoria. Monotoria veut dire les alliés symbiose entre Molokai na Victoria. Na Molokai tozui Molo. Na Victoria tozui Toria. To sangi c'est ça li Molotoria. Donc na kati wana za bina style ya viva la musique à Victoria mélangé mais to yena ngosiko na kingai. Les gens seront surpris. Donc ça na banzembo ozolata batumi balemba nalati batumi balemba la moko. Donc batumi balemba la moko parce que Molokai pende eza ndako nanga. Voilà, uta Molokai batu bayebelinga na cachet ya musicien ya viva la musique. Mona ya Molokai ya tongo. Donc Molokai Victoria parce que fallait to honorer mabele na biso. Parce que moi je suis Kikwitois. Voilà. Na lobara yango très haut mais grandi na Kikwit. Donc si toi na vie na biso moko na Kikwit wana ou à l'exception de la musique King Kester et Menea. Tant on a honoré Molokai, fallait na honorer pe King Kester. Donc yango na monaki na salaka Molotoria ndenge sawa. Mais bon c'est pour les na musique ya solo, musique en couleur na obenga Molotoria la musique en couleur, eza noir blanc te. Na cesse bat bazolo bao ya janzo kanga matro na wata, c'est comme si ozokota na moba polémique ya CCC ezalaka po yaza elo to yozaka naître po mon ebi yozaka naître. Bon musique penda biso moko ba kolo musique yango polémique to mona atina nango te bato bayelaka biso polémique ezala bato balobi moni bato balobi wana ya chanson kanga matro na wata voilà bango mais fallait ba bongisa phrase ya Jean Zala déjà na wata. Depuis wata azala déjà na wata. Depuis wata maison mère na zala déjà na wata. Je me souviens encore ce qui autouni ba Andy Milando. Autouni ba manager exécutif Yannick Lukelo. Andy Milando. Plus petit que Bokechu Yannick Lukelo. L'air mana zo vanda suna veni ndinga wata uta mikili aye. Olea leka kota pena Pascal ti na palais aye to vandi vie na yelo babiloko moko boye aye pesinga pe biloko ayela inga biloko ngona senga ka pete ozo comprendre aye bika kende na kebo na mutu pe na tikaki na Kishasa ton na zozonga fona memele ata parfum fona memele ata bain de ya crème de main fona memela donc wata esate ke lelo te makamususu na loba mais so bato baso comprendre je suis désolé moi nanga nanu ya liboso Aristote Kakodi na pese mbote place aza avana na ndako wata koli na ndako wata siko lero wana poni baloba kango te non donc bato faut ba comprendre mokili ndenge ezo tambola to tika ngo tambola na ndenge nango c'est comme ça nga wata nazo kanga mana wata te mais nazala déjà na wata kala Tamboule Valois. Et Kendara Gaboye, depuis Bino Bolongo, apparemment, Botika Libabe ou quoi? Mais on a fait le tour à mon colo nango. On a vu les hommes qui ont fait le tour à mon colo nango pour mettre un orchestre dans la classe A. Je me bats pour que classe A est là, et soit ma production, et soit ma voyage, et tout bundaka pour que ba découper tout ça na bango. Bameka ko émerger au monde biso le loso to koma ko globa viva pour vivre la musique à papa wemba bundaka alakisi biso banzela alakisi biso na miso batu ayembisi biso na ba disque ezoteka ma monde entier batu ba découvrir biso
atika biso na niveau moko boye pe ya likolo amemi biso na bapoto amemi biso na baafrike donc ozwi déjà position yango lelo ata papa Wemba kufa aza te mais tozo représenter ka papa Wemba zo comprendre donc mokolo eloko ye moko fo azwa responsabilité ya eloko na ye soki mpe négliger eloko na yo ekokufa kaka bongo ekufiti papi Mosengo soko négliger eloko na yo moko ekufi pa ekufi nango Pinza matériaux durables. Matériaux, la question mbote, on a dit question, on a dit question, le bagage a posé, d'abord quand tu as profondé, réponse des vieux personnes. Les réponses on a le gros la Jonathan Bago, ndenga on a espace na ye oyo. Celui l'autre qui a commis le négligé en rendez-vous de start, recouvre nango ekufi. Est-ce que faute des ayaba? Négligence na ye moko. Négligence na ye moko. Celui qui a négligé moko na ye ekufi faute na ye moko. Pas que ça fait pas abattu. Et puis nous on pouvait pas rester là tout fandi ka to beta ka ba musique à quartier non, il fallait pendant to commander ouais. Voilà, c'était aussi l'une des raisons quoi. Mais si yo apparemment yo moko pe c'est plus yo moko ndozo lobela, c'est plus yo moko ndozo bima net orchestre penza ils ont à la moins c'est mato par rapport à yo moko bon. Mosengo moni biso na vive la musique papa Wemba mema biso na ba TVT j'ai beaucoup la tindaka biso pe na ba TVT mais to comprendre ki ngana loba na ba musicien nga tous les jours reste me poser la question oyo boye na télévision c'est bien na lobaka na bango tout le temps bo misala musicien faut misala net siko biso to sala émission na yo petit na biso ya animateur Jésus de Boss Pitbull azape na émission nande kona yo sele mukuku c'est comme ça qu'on travaille ba o ba moli pe il faut ba vendre na banda kuna bango ba vandi ba solia ba fufu ba vanda na bango ba ko yeba na pete ko kana ga moto singa te bokayoka singa momeni na TV pour ba découvrir non na mema bango na karibu variété deux fois na battant de leader na mema bango na bémission belé eza net coup de pouce na pesa bango c'est qu'il faut bango moko bazwa temps ba lekaka na ba télé baza bayembi na album bota musu bazo c'est l'album ebima ba banda ça la promotion na bango je sais pas mais bazela raté nana kota ka viva na salaka na yembi na ta na album moko te na leka ba radio série wana nazo basu musuku nzela bayembi nazo basu musuku nzela bayembi nazo kende pas Marius Murunga mon cousin que je salue nazo kende pas Issa Salongo na Nadino Kid Erwana Charlie Moussoi Mai Erwana nazali pe na yembi na ta na album moko na ziza te mais bato déjà ba découvrir pourquoi pas bango basala effort nga naza boye déjà mokili yebanga apokadero ya jabampe ma chapitre ya suka ya Bible mener BG 10 à match qui Congo nous chante donc et batitre belé voilà mais nazolanda bino kana sima parce que la presse sans presse aux amutute artiste sans presse aux artistes est-ce que toko katamo bagou ya ba que mélodie ya chanson donné ya nini ya molotoria ezana molotoria nzembo lokola Didi Kinwani la lumière 100% ya love na pesi yo Didi Kinwani mon amour Kole serré natika vide te yangai na yo pour l'éternité Didi Kinwani voilà nzembo Kinwani nzembo lokola Pape sans Vatican ndako nzambe nini otonga Vatican na yo mpe adresse nango nini bani mpepe boni baza nsima na yo Bobela liboma omibenga papeo nzembo lokola wana Victoria osantira ngo voilà nzembo lokola Gisha Yaba ozela mboyo nzambe alatisanga medene utakala ogisha Yaba iyake twa mobali nzambe azwa mopanzi mpote asala ngai yaka kokenda te ogisha Yaba zonga na lombangu kosovenga yaka kokenda te gisha Yaba zonga na lombangu kosovenga donc yana nzembo lokola ya Jangoi
moto nzambe akelana makoki maso na bolingo na ye apesi biso ye libonzao jango yivunzi papa na Isake papa na Miradi Giselia na Rito jango yaza etwale bamaje balandaki mpona kolakisa biso esika Mesia azalaki ngo yango tolobi jango yaza motingami ya Nzambe. Donc il y en a plein quoi. Oh il aussi bien. Ngai kaka. Oh il aussi bien. Le millionnaire en série Serge Nzazi petit nanga mikolo aza trop fort. Mais si vous non monde azorité pas Serge Nzazi meki nanga penda propre. Au moins il est la kala ezala iso bozo simba bakisa musique bolia ka bandeko mbelesi aleka. Et tu vois comment ça la ngata page aoyana palais à côté à suivre mbongo bando panza na palais à pesi bana pesi madame pesi bato ko kuta na vai na bango. Si vous êtes tout le monde pas bien vie aussi au bon na vie. Oh. Mais aussi bon na vie vieux siko. Mais na pesi moto place à ça na Zoliate. To Zoliate au télémissa depuis au télémissa na boulevard na Zoliate pour la mbula wawa. Solo lingoli ya mbongo ya Serge Nzazi lekana mepa iban pimpa. So kanyi iban pimpa yende mutu ako salela yo dossier tout ça mais Alba mutu na makambo. Mais siko yomo tango oki banzembo wana. Ozo pesa pourcentage nini puisque nano limité. Bon, nga eza biloko ngamo na sali. Ouais. Donc na cause la cas sur na yango. Mais maintenant ça dépend aussi il y a choix il y a public quoi. Eza ya choix ya public. Ngamo na choix te. Pour so na zo yango bien. Net nzembo kinwani na yoka yango danger. Wana zo ka bacharanga ça va. Voilà, wana penda charanga. Nzembo ya jango ina yoka yango danger. Nzembo ya gouverneur, je salue son excellence le docteur Philippe Akamituna, gouverneur na biso ya province ya Kwilu. Pour votre information, mutovandi na ye pembeni ya mapenda Papi Mosengo, c'est l'ambassadeur ya culture plus ya province ya Kwilu. Ah bon? Oui. Mais c'est l'ambassadeur. Oui. Donc naza élevé na rang ya ambassadeur par son excellence le gouverneur de la province du Kwilu, le docteur Philippe Akamituna, que je remercie infiniment. Ba découvrir déjà. Non nazo kende déjà certificat naza nango trophée nazwaki nazo kende kaka po batianga siko elembo isili mais c'est déjà officiel. Lettre naza nango arrêté déjà naza nango certificat naza nango tout est là. Naza déjà pe na mission ndenge naza. Kaza Patrick Sode Moïse Akoutou. Salutations c'est Kabozali. Est-ce que vous avez travaillé na ba auteur ba écrivain tout yomoko komi yomoko pesi mélodie? Non, paix à son âme, le roi Babel Bokabila. Au travail qui n'a eu, il était vraiment wana vieux nanga avant nanga aliaka nanga melaka nangai. On passait tout le temps ensemble na palais, so il te vandi nous sommes sur bando ça les ate. Les a peut-être commis to boulé net na nzembo ya Pape Saint Vatican. On travaillait ensemble, il fallait pas yemba, malheureusement il est parti. Nzembo ya Didi Kinwani. On a travaillé ensemble na Roi Babel. Bon. Tout ça il projeté via Kei, paix à son âme, mais à part hier en tout cas nazana mutute na kolo bagena vanda to so travailler na yema non. To vanda na moké pona liwa ya Babel. Batu mingi bazalaki pe étonné ya komona mbala moge via Koufi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bateau bazalaki étonné, ils ont raison parce que approche Arabie Saoudite. Approche Arabie Saoudite, fréquente Arabie Saoudite parce que le vieux a beaucoup souffert. Hein? Roi Babel a souffert pendant azalaki na problème ya lokolo. Bakulu na batakaka ye babuki ye lokolo bukani après osala pota komi mbasu komi nzoko lokolo komo vimba. Et il a passé beaucoup de temps dans la souffrance.
ceux qui battent balobaka ils étaient surpris parce que ba fréquentera biso te ba tout na rata makam na biso te mais biso mo to vandi na ye il a beaucoup souffert ti et comme vie comme grave to longoli vie to ke na ye na hôpital na makasi ya vie na biso Didi Kinwani que je remercie infiniment na makasi ya Jango Imvunzi excellence que je remercie infiniment et puis na makasi ya bato nyonso ya secteur batiaki biso maboko na pesi bango merci ba Boliston lo katandanse ba Didier Forme ba Japan Kasuku ba Freelance Mangoi ba Doué de Panzu Mavemba Mporio basé belé bato penda batiaki biso maboko poto sauver quand même Roi Babel mais malheureusement Dieu a décidé autrement il est parti mais na kosenga kaka ke bato batiaka biso peka eza te ke soki tokufi boye kowela sikoyo boya kolakisa ba million te zala na biso quand Babel était souffrant d'abord ndako azwaki abandaki kovanda ces gens ngoyi qui payait ces gens ngoyi moto azwa ndako wana lera komi kobela na ba premier soin c'est Didi Kinwani qui a pris l'hospitalisation en charge tindenge aye kokufa kokunda ye c'est Didi Kinwani na jango bato bazwaki charge wana na biso baninga na ye oyo tozalaki tout autour na ye mais Dieu grand eloko na sepelaki mpo l'équipe très bien l'équipe enda tokundi Roi Babel na makambo efale tolakisa ke biso nde toyebi mpe ndenge ya kosalela bamusicien bahommage na bango. Puisque je me souviens na sala na émission moko n'est-ce pas Ringo vient me dire mons oyebi biso yo tant toza vivant basoutenaka biso ah ouais bazelaka te na kufa baya na bacontribution belebele ntango naza na bomoi ngai oyo nazali bokunda ngai tina waki akufi voilà sali bien te donc nga mpe nakomi sikoyo kotala jour na kokufa seke ekozalaka boye jour na kokufa ekozala boye donc jour atoki ya kokufa ekozala boye donc c'est ainsi to souligner logo déjà baprochaka bino na ntango boza vivant bango bayaka te baprochaka bino bayaka te bazelaka soki tokufi après baye kobima balakisaki grand prêtre mais boye bazoya te c'est ça le mal yango ozomona musique na biso na ntango towana difficulté ya kobima wana difficulté ya kosakana te émission moko Babel dernière émission asalaki avant dernier je pense asalaki na ambassadeur Nixon azolela voilà aleli biso ki soki Chalamwana azalaki nde nazala betapo te est-ce que Chalamwana azala na changu mais na changu toza na bato bakokai kosungaka biso basunga Babel basunga art na biso baza musika na bino voilà baza musika na bino voilà maotro yo moko ozomona studio ndenge ezokendele sorti kozala quand en fait studio c'est Sili studio penda et Sili pour la sortie sikoyo tokomi kodépendre na producteur JDK Décor le producteur international bon normalement sortie faut ezala avant tourner na biso ya Europe je sais que peut-être dans 3 semaines ou dans 2 semaines, dans 3 semaines, l'album est déjà disponible dans la plateforme, tout y a téléchargement. Et puis, pour tout ça, ça déjà deuxième album. Donc, on peut la photo évacuée dans 2 semaines ou dans 3 semaines et les canaux. Et puis, total à ma cam. On est le programme, il y a producteur JDK Décor que je salue. Ce que vous préparez deuxième album comment? Puisque premier, n'a ne bimité. Bon, et tout ça, un système à magasinage. Ah, on travaille dans le système à magasinage. Biloko sera déjà prêt. Ce qui producteur a joué, a dit qu'on soit à jouer, bon évoluer. En attendant, mon sous soit remplacé. Au lieu de ça, la peine, c'est pour il faut travailler. Tu vas pas marater, tu sali album, tu peux mananter. Tu sali album, tu liquider en déjà. Maintenant, il faut travailler, mon sous soit vendre dans le magasin. À part Didi Kinwani, Jango Imvunzi, titre mso Bishayaba mususu natini Globe Terrestre tokoyoka ngomo muke Globe Terrestre
pona nini bolingo soki omipesi ye isifi moninga ye bakosilove sima monela yo motindo na mipesa na mwana mobali oyo papi kusala globe terrestre na lelaka ya bongo ekumbi ngambo ya kobanzaka ye bolingo na ngai ya nsuka na bo basimbela ngai ata na mosika na ngai oyo bolingo na yo kusala lokola kondima ya mokristu amona yesu na miso te kasi andima te jour mwana nzambe akozonga angola yo kenda kofanda ye basima na yo natikala awa lokola mwasi oyo akufela. Donc omemi mbango na style na bango wana toke penda kuna mos toke penda kuna rumba eza mingi te je vois. Non, rumba ezali lokola na nzembo ya coach toyembela l'artisan de la paix Gilles Kimpiabi na Belgique na PCMbo. Artisan de la coach eza rumba penda ya pio dirigenga mwana mama kochenga yonde sélectionneur ya ba joueurs na terrain yonde sélectionneur ya ba joueurs na pelouse synthétique maloba na yo trop de vertu koleka ata justement ya ba minere chéri soki ate restaurant nasalelaka yesu ate maloba na yo nde constitution bolingo soki ezalaki ata remerge tezwa mwana ya mafilo tomema yebati ya sélectionnaire na ligue love biloko ezali empereur Serge Ekui nasi oyoki bamélodie empereur Serge Ekui mbote na promo Peter Bofanda promo élégant promo à Bogar tozokende na bamélodie yomo osa pensate ke c'est facile eza pena yoye tena ye pena ko mos na ye facile eza pena yoye elobaki mutu moko nabengaka le nécessaire le promo Igatunga na pesi mbote place azali président Pipen Tsula na pesi bango mbote aloba na nga pena bi vie oyebi ke banzembo nyonso tie na yoki nako repona nzembo nanu ekozala te gotia chanson phare natuni epona bi nyonso nazo yango kitoko bon nyonso na sepe nango na moni te nzembo ni togotia chanson phare ngane toza vi moko voilà ngane toza vi moko yango na biso cette fois-ci oye pena non na ye pena cette fois-ci ba comprendre nga vraiment ba comprendre nga pena surtout que aux beta musique pour na changu te non pour na monde entier o mema o tombola ta drapeau ya changu za wala si kasi yango na lobby défi na za nango mosi yango wana totala biloko mosusu bato wana basala biso tosala yango te pona ni bango baleki biso nani bozandenge moko voilà bozandenge moko mais siko donc on doit se décider biso pays faut tosala parce que là on se pelisanga moni génération yesika oyo génération ya kilelo oyo ya kilelo po kilelo yango peso totali euta penda bakoto oyo l'air wana avec Yannick Lokelo l'immortel kilelo basala tout bar kilelo mais epanzana pe kenda kilelo siko bango mwe baza na bolingo wana ya koapprocher musique baza pena na bolingo ya koapprocher musique ba Michel Yanfou baye donc baza penda bazali baye penda koya yango tozomona de bon siko tokena na génération oyo tozomona na génération ya RDC génération ya Zaïre totiki yango na tokena génération siko ya RDC cette fois-ci je sais que ça va aller et okende kala nga ba misusu na kati wana bana nkasi nanga ba misusu baleki mais na soka penda temps ya kovana na bango te discuter na yebisaka bango kozwanga noko te kozwanga viete zwanga artiste na yo to discuter na bango pe babite oyo te na bite babite oyo te toke na ngobo j'ai compris le secret qui a fait des papa wemba de génération en génération yango koyoka et puis koyoka batu tout ba master na yo tika bango nanu bakomi surchargé tika bango kita na génération ya sika obike moto aza na basi misato na bana 17 soki obengisi etoke concert na village etemba azotala air na bandako na bana akopeso raison mais moto aza nanu peut-être célibataire il est libre moto wana mwasi moko na mwana moko il est libre donc génération ye wana tomeka nanu kotravailler na bango mais avec eux on est vraiment dans les bons
ce qui est bien. LBB formidable, Jean Mosengo, Espérant Mosengo. Projet d'avenir. Projet d'avenir, ezali à d'abord au Tolobi, comme sa culture, il y a RDC. Étant ambassadeur, il y a culture plus, il y a province Nanga, avec mon producteur JDK Décor. Projet Nabiso ya Liboso, il y a tout le culture, il y a province Nangai, il y a Congo Mobimba aussi. Et puis là, il y a une tournée européenne qui est prévue pour quelques mois. On a un groupe classe A, qui est de Potomé. Et là, vous avez qui maté. Il y a un contrat de 5 ans avec les producteurs. On a 3 albums, on a un contrat de 5 ans. Nombre de voyages, on a pas saté. Donc, base à la concentrer, Tokende, Tozonga. On a lancé appel. J'ai besoin de musiciens. Bah, musiciens, on a la oyembaka, au betara guitare, animateur, drummer, bah, danseuse, boya. Et là, c'était que bazate, tozali. Mais nous voulons donner maintenant la chance à tout le monde. Concurrence quota pour que Moussalape et Tomboa. Concurrence quota. Tozana pour ça, surtout, il y a porte-parole. Orchestre classe A, tu commis prêt maintenant à la porte-parole ou à koki kolobela ka mouvement. Donc tu as vraiment na posa ya porte-parole. Et puis je vous informe que le 8 mars, on a invité ma maman, ma jeune fille. Le 8 mars, tu as un rendez-vous ka moko na changu. Tu as la awa na espace rendez-vous des stars. Vous allez à la place de ça la émission ils a fief nanga ils a net base qui bomango na tia awa donc ce que ce kota boyavo comme pas nanga faut les kana na base qui bomango ba fouiller yo ba talio bien après les balekisi OK mon chef de l'état ce que leki kaka awa ba fouiller te sege na yebité alors to se pela ki le 8 mars biso tout to kutana awa na référence des stars chez Jonathan Abago Awa. Ils ont direction, il y a référence, ils ont la direction, il y a Tombola, juste dans le terrain en Zinzi. So, il y a bon espace moko, ils ont quitté comme Makasi. Donc, ils ont Awa, ils ont management, il y a manager nanga privé, Yannick Lukelo, combattant plus petit que Bokecho, on a PCM Bote, place Azali. Donc, ils ont Michel Yanfou, nous faisons la coordination à Makamunionso. Tokutana le 8 mars awa événement monsieur ezate à part kozala awa le 8 mars c'est que ba maman pesa za na nzembo moko créé pour ba maman to te nzembo ya ba maman nanu toye nango te nzembo ya ba maman oyo tokobeta ezali nzembo ya mama ya papa Wemba nzembo ya ba maman suso na kobeta ezali nzembo ya mama ya Patrick Beckham wana petit nanga ya palais donc je wana kobeta ba nzembo ya ba maman mibale na oyemba nzembo ya papa Wemba ya mama na oyemba nzembo ya Patrick Beckham ya mama et puis le reste tokende pena na système baya to bina ya Sara baya pena to bina ya Sara bayoka banzembo mibale mbat bakoyoka mo ndam te siko nante nante mo siko nante parce que le 8 to pesa pesa batu bute au moni voix ya papa Wemba po yemba nzembo ya papa Wemba fo sala na technique mo voilà voix ya Patrick Beckham Beckham to sola ino avantere de lo na epsa ki to zo yabo obosa na tshaka sanga yo vient na bosa na ité obosa na te voix Beckham ona yemba nze mama nangai mama nangai mama nangai mama nangai donc faut ça la technique mo voilà lelo na kanisi yo mingi mama faut ça la technique mo ya ngona lobi baya kaka le 8 mars baya koyoka apokadero dans Patrick Beckham bayoka apokadero dans papa Wemba bayoka apokadero dans ya Jean Bampema voilà donc voilà le 8 en tout cas bon raté le 8 mars le 8 mars ba raté to ça na Damien Kesula le grand kele là quand on voula quand on pena on voulait bétaté to ça na posa on voulait bétaté donc rendez-vous le 8 mars ma rendez-vous des stars to ça awa référence des stars depuis oya yebi gaza star aya le 8 mars na référence des stars donc oya yebi gaza star na lobby bien bon ba vedette pe ba roya na bango voilà ba vedette pe boya kaka to yamba bino mais apena référence des stars to kutana awa le 8 mars so une mère moni ko mema pe papa mema ye kaka nous serons là
invitation lancée Dr Anto Kizungu, le coach Gilles Mubunda, invitation Yangoyo le 8 mars. Si vous comprenez déjà l'itinéraire, vous comprenez l'itinéraire. Et ça direction à Tombola, na terrain en Zinzi. La direction à Tombola, na terrain en Zinzi, bon, on a place moko référence des stars. Bastar Boya Awa, référence Nabiso Ezakaka Awa. Donc le 8 mars, à partir déjà à 16h, 17h, Tobandi. Tokutana Kara Awa, Gosala bien. Pour après concert, Wana, en tout cas, na Zouine Zela na Kei, pour na Gosala point de presse na France, et puis na présentation à Bassal, Otobeta na mois de mai. Bon, d'abord, na copé sa merci mingi, pendant na producteur nanga, JDK Décor. Parce que JDK Décor, ce n'est pas n'importe qui. Oui. JDK Décor, producteur, il y a Papa Wemba. JDK produit Wera, a produit King Kester, a produit Willow Longomba, a produit Mbiliabel. Le lotan wasali choix à produire à Poka. Je me suis dit que Dieu soit loué. Oui. Donc, un grand merci à JDK Décor, mon producteur. Bah, producteur, mon sous-sous. Pour nous, la porte est grandement ouverte. Je salue aussi les producteurs Gilles Nsana, les bogards de la diaspora. Na PCM note pour na soutien na azo soutenir Bisso. Vraiment Gilles Nsana, tu es là. Ba producteur Moussousou Boya, Tozali, porte ça vraiment grandement ouverte. Pour na batu na kosenga ba soutenir culture na Bisso ya Tchangu. C'est très important. Botika Bisso to bunda Bisso mokote. Omoni yango koma kaka surtout limite ça la likambo photo que le laca est pas son excellence Jango. Je te salue son excellence. Bon week-end son excellence Jango Mvunzi li kofi ya Tchangu double brassard. To comment que le laca est pas na yepoye so que yeli mama musique aza ouvert a kosunga. Siko nazo linga batu mususu bakoma pe lokola ye. Culture ya mboka to loba lo monga na loba ma culture et mon identité. Ma culture et mon identité. Le lo yo lobi mon so lobi ke Tchangu penda musique et ça kolala. Musique ça kolala, et kolala tende ni. Nous on fait nos efforts, mais bateau faut pas soutenir biso po batombo la bala avec ça bateau. Tala bateau makamba sali bazandete. Au sala ngo suke lio na se net ba biso so JDK Décor ya kate mawatro. Mais to so baluka kaka na quartier to betaka musique à quartier tout vraiment. Ça, mais on a tous les atouts. Donc ba ya vraiment vers biso. Ya ngo na zo insister bozelaté so tozo kufa. Boya kowela ka bibembe bozela te ke to kufa bosala ka ba groupe bokongola ka mbongo po boya ka na bibembe te lero nde bosala ka ba groupe botaka mbongo po bo soutenir biso. C'est très important, c'est très capital. Vraiment là je dis un grand merci à mon aîné ya Didi Kinwani, le millionnaire en série, l'homme fort. Je dis un grand merci na excellence Jango Mvunzi pour na soutien na bango. Et puis bato nyonso oyo bazalaka na biso nzambe azala na bango apambola biso na bango elongo. On est de cœur. Mon pasteur Didier Forme, merci na zui koli nanga talaka ofanya na poto bato bazotindelo forme. C'est ce que nous voulons. Didier Forme kurutu mbote yango yo. Le pasteur Salomon bondela ka pona ngande ngwana et ça l'a bien. Ils ont ça là déjà bien. Japan Kasuku, Cour suprême. Makambu, c'est pour bientôt. Patrick Depanama, le millionnaire. Wana petit nanga ya motema. Patrick Depanama, millionnaire. Merci mingi na Michekoto Fian, Michekoto Nazoya. Kalate Tozoza na Yowana. Ambara Pascal, le grand coopérant de Belgique. Bino sont vraiment, vous êtes là. Boliston Noka. Merci. Et puis tous les tendanciers bao bazana biso na kata Kinshasa toza toujours simanayo ba idéologie wana nde yango ba idéologie Boliston Noka yo so yango de biso to lingi. Donc voilà quoi. Ba on bosani bolimbi sanga mais na bosani binoté na cité peut-être même na bosani binoté bozakaka bozali. Empereur Serge Ekui, les promos Peter Bofenda. Les promos Peter Bofenda Dino Tozela contact solo na promo to mona nati na ko tombola ya jato ye ko mona ye. Ah oui, ça la bien. Ça la bien. Empereur Serge Ekui solo na promo to ko tombola ya jato ye ko mona ye. Ça la bien. Promo Peter Bofenda
Institut Molongi na quartier Setinanjili derrière parquet enseignement kitoko formation ya bien donc solo là toko mawana oyo aza na posa ya kozwa nzembo na deuxième album ngonga yango po la bato bazomena senga ti sikoyo ne peti na nga Serge Nzazi aye ono ngai falo bo nga na nzembo wa Pape San Vatican ndeno ko bo nga na nzembo me kala wana ozalaki wa kala wana ozalaki ni pas San Vatican et ya lingi ka ba bo na nzembo wana ya Pape San Vatican mais falo loba album isili naza na mutu ayelinga ya ja ifalenga na zwa nzembo vraiment Igatula azui déjà nzembo na ye petite sœur na ngai aza na Belgique azui pe nzembo na ye déjà moko donc bao baza na posa kozwa banzembo leri yango yo bobengi tosololi ozwi nzembo na yo parce que déjà tobandi musala awa mais nazokende kosilisa yango na niveau ya France avec mon ingénieur Levier Sek Bidens que je salue. Donc soki tosilisi awa tozosala nyonso baker biloko nyonso esali mais nga moko lead na dédicace na niveau ya poto donc nalobi bozwa biso 082 12 11 068 082 12 11 068 benga biso tosolola soki oza na posa ya nzembo olobi leri yango na boyi nakoma na suka babandi susu koyelanga neti bato bazoyelanga sikoyo donc wana penda nalingi sute me nalingi bango nyonso mingi. Merci na bino esika bozali na attention bozopesa na biso numéro na biso eza wana télévision. Vous remarquez ces sessions bosala biso eza sur place na télévision wana. Nous sommes sur Télé 7 chaque dimanche à 12h40 et puis la rediffusion c'est le jeudi à 18h. Technique Jires Makola.